On a facilité ça on est dans les combat. Allô, mes fidèles internet de ST officiel et puis Yokani télévision en tout cas, merci beaucoup de la fidélité comme ça sur le Sarabiso. Il me rien à casa na bota la bino toza mo na casa ST officiel et puis na MK Yokani toza bongo ko solo la. Par rapport mambo tout ko zeleka sur la toile toza na Mireille MK nene pena to beta masolo mo ebele merci na bande tout au ndimi ko soutenir Moussa na biso ya mi beaucoup ambassadeur qui j'avais écoute madame Bindelis na beta la ratolo ça bon le na Mireille MK Yokani. Bonjour Mireille. Bonjour Satan. Bonne santé maman. Oui, ça va très bien. Bonne à ST na santé ndé bo lo bande bo koma. Vraiment. Et ça la biso bien boya ka ebele. Oui ba ke izanda ku. MK Yokani télévision pe ka izanda donc c'est une famille. Et puis na on a ba commenter ba ba la babi ça tout ça pour tout le monde bio na bino na MK. Tozongi déjà. Toye déjà. Mais le logo qui banzo teningana qui mais le zaka moi bonjour. Le zaka moi bonjour c'est bozon kara spécial na ta MK Yokani télévision. Biso en tout cas boza yangolobe. MK tout le monde film ici la justice de Dieu. Mais bah rumeur c'est que là qui déjà ton film kokotaka. Film kokoti ba de comme ça ba sali ba analyse ba bi même ça pesi Michou chance wana ya comme film pour nous tuka motema linda n'éviter analyse nous d'après ba maloba bande ko internet ne ba roloba. Mais c'est bon que la loyauté paye toujours. OK. La loyauté paye. Il faut te baroza na patience na vie. Mam ça ko tuka linda ke. C'est impossible. Pratiquement impossible pour linda lo kwa mwana mams. Ndenge moko Michou pa lo kwa aza loko la te mwana pe ya mams. Ndenge pe Michou aza mwana ya nani linda pa za mwana ya mams. Seulement mams alongola linda na kati ya SBT. OK. Allez-y vérifier, vous allez voir. C'est même salon la Linda. Linda est morte se retira. OK. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, porte n'est à la confirmation ce qui au cas où à se ressaisir aïe. Est-ce qu'on s'appelle la bienvenue, maman? Toujours la bienvenue. Au moni, même ça me tente ma monnaie. Et la batte belle bando de la banque na SBA. Tout le monde a bando le baro jouer. Batte bando di mangote. Net maman Karine parle par exemple. Batte bandi makité. Tout le monde a bando jouer. Batte belé au babanda koloba entre guillemets que baro joueur ate ba joueur na bango ti lelo bazali bazo jouer na bango. Donc ce qui peut linda se ressaisir ka zongi ne ndaka maman na eza loka l'enfant prodigue abima ki azongi donc eza nango j'ai tenté et nango pour ko suisse linda monter maté a sali ba preuve na ye a prouvé ba que elle était capable de faire quelque chose et puis au passe en or ba pesier na justice de Dieu à la kisipe que nous sala pende zali lelo justice de Dieu kangi et le bisaku ba maman et zo nana ba chaîne mususu ba film ya ba miaka o to benga soi disant na yo kali ya no alobi eloko moko boye na plateau na yo ba misusu po kaka ba bota mana na ki leadership na misusu ebele ba yo na bango jouer te to yebi yango normalement des années na ba mususu ba sala ka kombo mais na makampe na pop pena ko jouer ezalaka te ezalaka biso ka te muto lo bango entre guillemets ça pour nous manquer respect mutu moko abeta biso ezalaka mbondo mutu lo bango abi normalement papa masumu à part de la pente film ni na sala bino boyebi mais na minute Michou sali film est-ce que comme ça peut film nango beaucoup comparer beaucoup est-ce que peut niveau comparer beaucoup na niveau ya comparer peut bande ko mususu pe o bazape ba leader pour l'animal ba très bien mais oui ce qui déjà tali film ya Michou atiango presque ndira mona film ba leader pe mususu pe ya ba chaîne yo mo tala kantina kwani ya mamba YouTube biso te muto sa eloko YouTube yo mo muto apesa ba résultat ko mona résultat ya YouTube ndeni epesa Michou zo beta sérieusement et puis etiki eloko moko psychose na mutu ya bato etiki psychose na mutu ya ba leader mususu nde ba obanga Michou na degré mo petit azif wa ben on fula il y a des gars je te dis peut-être une foule il y a des gars aux gens le dit que ba tikela ki na terrain zo sakana ba biso bonga matango bonga mi okoti la kisibena ke o tchemba la moko o zimba moko tie panier na kati ya basket est-ce que chrétien on est chrétien ya Michou pe bande wa tuni pour ça ya Michou toka boya bango ya bango rien ne prouve que bango pe ya bango ça ya komara déjà zalaki pas ça comment qui Poutine pambate ba ngai pesa na kumisa munanga na ko kumisa katambola dikola mai mais déjà yé mamba komata yebi déjà depuis to yebi te ngai yebi na ngati neti nga personnellement na yebi te na apprendre yo alors te on va apprendre ngani ngande fona mona fona yo ke konango pona monango yo fondi ma po mona non mais yo mona ndeni yo za kuna batula mpaka mona alors exactement na ondimani eloni ondimezana yeso ya kolobeza ba nyote ningana ki me koloba peneza fona ye mambo ezali pena les apenza ya lelo tilo bina tongo
mais ba kolela pe trop bande musuba le babi ba donc batika Michou calme Michou la kisi asali ba preuve na la kisi bango ezali fruit ya patience na ye et foutier ça n'a rien à voir avec qui que ce soit soki pe Linda zongi et quand na film makoma pe boza pe na souci na ye ça veut dire quoi kozonga pe absence na ye pe na absence na ye et ko se faire sentir comme ça peut pas aussi se faire sentir faut ba to ba jouer rôle ga baza ba to kutu ba kabwana na biso bazalaka danger que mais to vivra to continue est-ce que na biso na ye qui a beaucoup à perdre vraiment ata soki mutango za mutali boma soki atali entre Mams na Linda qui a beaucoup à perdre entre les deux le mal la profite à qui vie des apa na ye ya munene to soki azalaki lelo na patience na ye oyo mbelaki na rejouer Linda Zoba te mais il aime ça comme film na kitoko ya bien ole ba benga Linda Zoba quelque part apparemment film dérange bino hein ke to comme on dépend na ko ndima ba titre bongo kaka c'est tout on est dans la chaîne nini na yebi te hein yebi titre yebi film oh et comme la biso be ko yela biso on ba katela biso na la kisi ke lelo ba bilo on ba bokela biso ba bilo ko pa work ezala bon pour comprendre ni ngwala a ngungi Kishasa ezala ka bu anti moustique to tambo nango ba bokela biso ka bandambo wana na pela ezala vina ngana ke bakela mutu moko boye neti kaka seki ndenge ni est-ce que kotia so ba titre batel pe na profil na yo so ba moni ke simba peu importe le titre et la titre wana pela bazar basakana ngani na petit na oh petit na na petit na le kinanga dinda le ki par rapport na dinda 30 ou 31 ans yo comme ba âge ni boy nga comme ba 50 quelque ozi ngo mais au-dessus de âge na lobi boy po ah tika âge na ba 52 ans peut-être eh maman tika so de prendre bon 49 ka te faut kita funke na kita sous 41 kita donc c'est un peu ça quoi allez qui n'a pas pena parce que na petit na ba protéger buzoba et puis ça film non telukele ba malchance ebele mais ndeto linga siko beta pena di solo na mingi te c'est vrai qu'elle a eu mal c'est sûr qu'ayoka pas si mingi par rapport ya mingi to atakaye mais azala qui consciente que ba coupe ba takaka penda mais c'est pas grave la vie continue on va à se remettre na peut-être pelobia ozonga on ne sait toujours pas ba doit reprocher ba coupe trop ba lobby bon ceux qui sera marmi anda kuna kata nda côté boire na toujours na télévision MK c'est dire quoi ba coupe tout monde chaque fois comme na bango le bo reglango bino na kata nda kuna ya ma toujours na kata te omoni eza ba coupe eza na mokili mutu ça na maîtrise morote ngana cause na problème na yo sasa ça peut-être so pe ba incompris entre biso mais to ba to yaka na makambo na biso na TV te to bongisa ngo entre biso mais ba to mususu eza neti ke obeti na TV et puis fa ozongisa na TV et puis si manonga kiti omoni ba to mususu bazala bongo oka pe ba bongisa na bango mais otindiki nga pe na tindiki et tout ça mais ce que ba biso na TV pe na te voilà bien bino na TV te et là on est le cas entre Davina na Silabisal kozanga biso eza pasi pe liwa oyebi ndenge nani alobaka Bill Clinton kozanga biso eza pasi pe liwa soko ozangi biso eza pasi pe liwa kovanda te mpo olala eza problème soko olali olamuki nouvelle biso na biso leki na internet biso ozongi na po towana monde moko ok wapi bato kutu baya monde moko na biso te baolala pongi te bongo sikoyo moto oya monde moko na biso olala pongi ndenge omona ba internet batie Davina pena azala na succès sila oh c'est ça le débat yango bokeleke ba jeton mais oui et ya mibale aza impoli mponga mokolo na ngai oyelobaka artiste ya mboka oyo impoli nga ba journaliste ya mboko te mais faut dans respect artiste pe quand même ya ndeni ki ozana posa na Davina na âge ni peu importe âge mais artiste ça abangi sila abangi ye donc yeba pe c'est respect ya na respect opesa baninga te si tu es impoli on va te montrer l'impolitesse mission na place notre pays sur impolitesse na to la question que l'impolitesse ne va pas avec lui ça passe pas avec tout le monde ceux qui a eu courage à manquer bat bon neni ba pesa ya ni ba pesa respect balobi on te tue ba robeta yo na mando qui utiliser pour na robeta ba c'est comme ça que ça se passe lenga za wana mokolo pe kokola na kati ya arban na ya âge o ya za nango lelo même sous moins que ça ba ko manquer pe po ezala bon non kolika tena tena akolise akola susu fakola ça doit filmer belé bonga za pe na mo Davina a 10 ans de carrière 15 ans Maroza maintenant 5 ans c'est bon 5 ans na mukete wana bébé moi na 5 ans na bébé moi na 25 ans d'aba bisi parce que moi na 25 ans universitaire aza mokola wine ya ebele pe vous comprendre mais wine à université na UPCA vous comprendre donc ana bébé makasi donc surtout tiena makambo asila aza bébé ya des gars donc
ah peut-être bébé n'était bota milelo. Est-ce que vous avez un problème personnel na si la mission lui est mort? Bah un problème personnel c'est que zanga biso za pas cité liwa. Et là bah tout ce que ozange na vie. Oye ko réaliser que na zanga loko malonga et comme dio passe. Si la zaki Davina loko petite naie penda. Si la kenna ka babilo ke belete bo bato bele balela kabila ah ke na fait que na matanga te si la longo pa na ya ke na Davina couper la maman. Akena soutenir ye. Ba kanisa ka makambo la mo bato basala bato bazaka 5 temps. Bazaka 5 bis. Bayaka pe quand même. Bayaka mais muta vandaka na ye loko asila memi mwana na ye tout ça là et ça là eko. Ezalaka mams. OK. Mais au moins pense à ça avant ba nokolo babilo bela. Parce que tant côté biyoka yo kana bilo bisala sala. Bato ba memi na mbui. Tant ba memi na mbui ba siko memi na mbui ba sundole na mboka mbui. Loko ibutu. Loko ibutu. Ba sundole na mboka mbui. Mais ibutu sosoli hein. Na comprendre. Kasi Davina peut pas sosola. Parce que tant ayeko sosola monde yake mams yake na papa msoka lekani. Soko sali bizali mabe yake ina imba mo. Azonga suteta kinga. Siko ninga zana ozo sali za choc. La souffrance. Il y a Rosanga Mams. Même si Rosanga Mams, il y a un problème sérieux. Je te dis la vérité. Pour ça, j'étais. Ngai dans la comprendre. Ce que tu vas me tomber que là-bas, ça m'a comme bénin na okamo. Pour ce que Talika Davina, tu sens que à sentir vide. Vide ou anélia inzoto. Et si c'est sengo. Ça arrive aussi un jour. Lelo tout le monde a fait tout là tout le monde qui s'il a pas commis finalement boy. Zana kata to ke place wana ya. Ça arrive aussi un jour ndei boto a sosoli na bien nga na ba forme na ba tuté à la naître. Et à longue famille de boto tout le monde un jour même ça bien un film a commis à passer là. Eh ibo tu faut regarder ba test belé. Oya jouer ka film. Ako mané ba couper mais ko jouer. Tu as fait la besoin comme ba couper. Voilà besoin à solo, tu as besoin ta comme ba couper. Mais il faut azana serein. OK. Azana serein yemoko envers lui-même. Parce que Ibu ta changera pas mpamba. Ah bon? Ibu ta zapela ngonga makasi. Ya ngona pena biloko bongo ce que to lingi so ba problème moko te e ya côté la biso to zaki na biso ko to benga ki on a film te biso to lingi so mama ni ngona te. OK. On n'a plus le temps pour ça. Ah ouais. Mais au moni comment est-ce que maintenant soso ni déjà bien. Analyse na yoto d'abord par rapport à kolunga famille bota linga za la naître. Est-ce que c'est important pour les artistes de défendre si la to belle to dinana to Cardozo il faut acheter régulièrement dans le film hein? Bon et là une manière ndenge na yo ko récompenser muto azo défendre yo mais il faut que bandenga osalango faut salango bien osoki osalango na ko finga ka batu c'est là où c'est pas intéressant. OK po yo poza na besoin ya batu wana ozo finga lobi soki lelo lobi to yebite ibuta ko sa pe chaîne na mo problème c'est mati pe mukolo moko bien que normalement là-bas mbali ba ko ka mambo peut-être vraiment ba ko ka peut-être ba mbali ba ko ka ngote ata mukie yango wana na otu na pona nini ba meka pe na ko peser sur de leur poids ba meka na ko sala ba on peut ba na mo ba 4 5 ba chéri na poto ba zo pe ka ba te ba ma yele ba c'est la ba ma ndinga izalaka po ibutu nde akenda na ngo mabe makasi eza biloko mosusu komi osali da mutu po mutu ayeba ozongisa susu ekomi mwa pasi ayelekanaki makasi il fallait ba no penser boye déjà na comprendre que dibala ekolisa mutu kobala ekolisi ye na kanti mwasi na ye azana ba conseil ya bien maman continuer lisusu travailler lisusu parce que ba vie derrière un grand homme se cache une grande femme asa Alex biso pena ke hibutu abali et kazi mwasi moko ya sage et permettre à changer ma modèle. Et tout le monde peut na makata mariage ni ba commander ba équipe na te analyse na yo. Ba commander ni ne ba famille ni botane fa ya. Normalement ba on ne fallait ba ya ba yete. Ya ngalongo. Eza déjà ba tchaki mo mpanzi ya que so dia moni que. Yende mutabando bo manzo te belé. Balobi la vie principe ya miroir. Na ko salela on ndenge yo salela. Na ko bomela on nzoto ndenge yo bomela. Ata na bolingo ata na mamunisi bozala bongo. Oya oyeba oza déçu te lobi. Po iboto a très déçu. Vous comprenez? Principe à miroir. Soki yo bomela nga nzoto ndenge na ko bomela nzoto te. Niveau yo pese la nga niveau na pese la. D'accord. Pona ya ba oza déçu te. Yes quoi lekisa e dose. Alexia munga kanse ba avantage eza na kati. OK lelo ya te. Lelo ya te. Mama ni mo asiaka nganzela. Si maman 40 nzela. Mais mouvement comme lelo MK ba comédie ba comme voyager ba mo ki ça spectacle avec la photo. Autre va comment? Très bien, et là très bien parce que depuis un certain moment ba comédie c'est pas comment qui ba qui na valeur te. Ah ouais. Valeur pena ba comédie si là qui ma casse depuis un certain moment ko mama ni mama mutayo la msaba mo ndambo. Ko ba comédie pena comment pena ga o bela ata sai ko su fo ba yo sanselembo. Ko ta bo mais
vraiment voyage wana ezofongola bango eyelakisa bango horizon mosusu libanda par rapport à ndenge bazali se négliger komipesa valeur te efongola bango epesa bango possibilité ya komona monde extérieur et permettre bango bakola mpe na makanisi na je crois que c'est très important. tomonaki ya Gabi na mikili ya poto na bandeko asile bouge mo internet oui il faut bouger internet ba bakoko bazora likambo te si bamonika likambo ezalika mpo bacomprendre que relation ya sila ya Gabi ezaka théâtre te en dehors ya théâtre bafamille na bango mpe eyebani yango wana mpo famille bisalo na bayamba comédien nyonso akenda na bomona ye kuna te ozo comprendre yango wana elingaki abalakisa bango que ata bosali songisongi ata bosali nyonso mais ya Gabi akotikalaka neutre pour d'abord azara un esprit ya Gabi na sepelani pour azara un esprit soki ça va pas oyebi so ça va pas si ça va nga bata bongo nde na linga nga linga lobala nga vérité ko flatter ngai te ko sala nga hypocrisie dis-moi ce que tu penses au moins na yebi position na yo ozomona ya Gabi siko azara bongo et la kisika que famille Bisalo y a rien à dire quoi y a rien à dire famille Bisalo voyage ya Teresa ya no comment ne bouger internet voilà Abakou Abakou comment pas qu'il Abakou ka solo Abakou pena ya solo siko bokota ya sikoyo e yambeli po Abakou ba zela ya no na dega ba zela ya no na dega matière mo pe beta kala minita bozala na position zana na bongo no matière mo bi makala tao ya nani internet ezika kala minite toyete tozoni kabile boya kana mamba ya somo bafia mungu degré bakomi na lobate liste zobima tondeni liste ebima repêchage repêchage ebima bozaka après mais ba oloba pe trop na ba internet kenini kena ngamba famille bota ba mabali zo continuer à na ngamba na bino ba kuto mona mabali zo ya te et ça il faut savoir une chose dans la vie on se marie pas par plaisir on se marie pas pour battre mon na tête plaisir et là va passe-temps et là vraiment pas passe-temps au moins va retomber dans l'autre mariage si lelo lobi na retomber maman il salam vous comprendre mariage à solo ça dit mariage na OK yo famille na libala na eza mutu lokwa na pesa félicitations siko eza Diane Kamwanga wana au moins ngena ba internet au moins la famille ya mobile ni internet au moins mariage ya ngwana donc moi si mon père est tellement occupé na bango mibali bolingo ya tellement makasi ke bango bali ba occupé ba na tante ba kende o soki e wana ngote mais libala kangisa soudé bongisa tala tintani yaya et ça vous mettez pourquoi parce que ba décider na ba mariage na bango tonde bango mo ba na chance ko se décider te OK et là mamsu mo to lo ba ezate ya me biso ngambo ngai na mobali na ngai awuti poto aya sali dot alobi ke ndenge zana chérie na nga dot ko sala fête poto zo préparer bi ke fête na poto ya libala za cher ça les a 20 000 so ba bilo ndeni yo tikali ana Kishasa mutu moko ya ko tina libala na ba de biso ke te ya ko sala ngona restaurant na nga na partie ni à soutenir à soutenir en fait ça ka c'est pas ça salle ça salle alobi o tikali bo sala ba tintani bo ça ba 20 $, 50 $, ba ko sala live mobali non sans pour autant y boké ça il s'est fait et les kabongo les kana bongo ah bon pour la nuit botika bato musuba décider sur votre mariage pour mon bonheur personne ne peut décider tant où y a libala na ngaso ke koki na obala et puis na obala bien ba pasteur ba te rabiso marie-toi bien même si c'est tard mais marie-toi bien pour ya kozo melo retour te et ça na bato musuba bala ki na ba 20 ans yo ba divorcer vous comprendre ton na yo so ekoki ezaki to ko welela te po so ko welele okende ko lata chaussure et ya likolo na te pointure na yo te ko longolango biso so rappelle ma balade vérifier moi to bala na sentiment to bala lo kwa bango bato mo ba décider sur ma bala na biso ngama bi na mona na après te kende kaka makamuni se yo simbela kaka kuna okoti na kati ko mona makamuna yo bande ko famille bota en fait maman bango décider après ba mariage na bango makasi ah bon makasi parce que tango nga na obala mutu ofona se tombola na libala na ngeza parent nanga ndeni bino na ba fête na bino ezalaka mutu mo mutu atombola maka na ba fête na bino ye mutu bachaka batombola ka likolo et la maman qui t'a élevé qui a pris le temps de t'élever tu es comme jeune fille ti ya mona yo otomboli était na fête kon faut de passer le coup mutu
Au moins, maman, vraiment, merci, maman. Maman, c'est quoi, ta maman biologique? Elle est soutenue, quand même, surtout côté financier. Papa, maman a beaucoup de banda 0 mois, pour le mariage. Sacrifice à ça, le bien. Ça. Maman n'a pas beaucoup de choses comme il va dire quitte ça l'émission. On peut reconnaître va bien été. Reconnaître. Exactement. Moi si à solo, mon toi sembola ka tombola ka pona libala na eza maman na. Ko maman pe aboko lingati absedenga pa mobali moko. La vie beaucoup que tombola mutu, mo tierce personne okutani mutu pour une année, 2 ans et 3 ans. Et mon toi comme ça tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, ça il na na mariage de tu na sima. Ozu mutu mo ndo symbole. C'est être irrespectueux, c'est irresponsable. Il y a un mariage, il n'y a pas de malongue exacte. Ok. Parce que parents n'ont pas signé la place. Pour j'ai place, il y a parents au teki en gros na bapesi au salle, babakisi $100, $200, $500. Ndo j'ai place, il y a parents au teki les ngo mutu mususu ezaou ateka ki bokolo likolo ya biloko ya kolia likolo ya kania kaboteka ki mikolo likolo ya kania kaboteka ki vie na bino po soko sali quand tu te maries mal oteki une partie ya vie na yo et ils le font pourquoi? Par flatterie. Moi je ne peux pas me marier par flatterie, non. Nakoko zoate na zo pas si on a yoki par exemple mes parents nga za la suta kufa bandeko nga baba baza ba o faut bazala honorer ce jour-là. OK. Soko edenga na kobeta lisolo na mais mutu na ko sembola ezana bandeko na mobali na nga balinga. C'est mon mari qui est le premier à être mais ora mobali atikali na sima avani neti kaka bazi bazo sembola mutu mobali oyo abimisi mbongo. Pour moi, c'est spirituel, ton deni. Et na spirituel, na physique, il faut vraiment compris pour ça. Il faut compris pour les gens. Parce que c'est pas normal. Ce n'est pas normal que ngai mutu moka bomoni pasi aye ko bala nga bimisi mbongo adot ba biloko na nyoso. Pona mutu moka belinga $500, $300. Nazo oya mga mobali na tina sima. Nazi mutu mo na okumisa. Nazi ba parents na bwaki kuna. Nazi mutu mo na okumisa na ba vidéo na makamoni soka ye. Mais maman a soutenu makasi pe quand même. Pour soutenir les problèmes. Merci na mutu a soutenu na mariage. Arova na libala kasi. Wenda lebe tena mukoni bo kota na shamba na mukozi bo za salon. On sait pas osunga. Ababalela abazabe Asali. Asali. Pardon. Yo, asali nini? Ayebi banga mwana. Delibala. On m'a expérience à mokili pe a vie. Ya mokili na ndenge nini? Expérience à mokili na expérience libala za deux biloko. C'est tout la biso mtu fana na libala quand même. Yete. Ya pas libala te? Ya kininyo. Libala ya mwasi na mobali na libala ya même sexe. Eza libala ndenge mote. Ato sali 19 ans na libala ya mungwa. Na libala moi c'est mobile c'est très différent. OK. Parce que l'homme n'agit pas comme une femme. Ce qu'on va dire na moi si moninga no moi si, vous allez ndenge musubu ko vivre. Ce qu'on peut na mobile on ko vivre te. Ko mona ngwana mi mobile a bongo, mobile a bébé na, mobile il faut battre la, mobile il faut bonder la, mobile il faut et na makamususu et mo faut kita. Malgré ba pété na okiti kaka. Waza chéri na yo. Ningo ni ko perdre te faut boza na ye. Yepe na tour na pas na biloko mususu a ko compromettre pour alingara yo pour va na ye. Voilà. Mais ya bana basi ezala lo lesa. Ndenge nini? Mais tant de vous comprenez ouais? Yongi na yongi. Voilà. Merci na ba abonné tout ya MK Yokan Télévision. Lumière et salut sur défaut. En tout cas le bien trop ça. Et puis lobby nous a servi to solera 3 sujets. Sur la dossier libala da Costa, sur la dossier libala Leanda et puis sur le dossier libala Siana. Pour faire naka wana MK. Le bandeko batse da biso ba commentaire ça tous on a besoin dio na MK do lobi bozira biso. Tozawana. Et puis de sinon to fan de la 3 sujets. Makasi. To baksape mo muke voyage ya no Thérèse ba bakoko. To na soka MK ba mo ko tena soka. Yebaka ke YouTube ezongeleng. Vraiment. Bakolo YouTube. Bazongi Bazongi na marché. Voilà. C'est Au prochain numéro. Au revoir.